Bois bien. Nga kuta na papa le auto so na biso. Bon maman otonga na senu imsa otonga parce que na otonga na papa le bino boyo na otonga. Papa le ça va. On a otonga bino mo boyo na otonga. Papa le. Obi kongola ça bizarre. Tout na ngani. Qui est pas na ngana. Eh papa. Oui. Eh mani toi na bo sala nga boyo. Nga bise likambuté pesa nga 1 euro. Qui est kende et pas mutu musasa musala mo na ngai. Ake kuna YouTube peut pas manifester comme un euro. Et yani nango. Likabo ya likabo 1 euro nga pesa 50 centimes. Est-ce que ça là bon? Non. T'es papa le yo ngolo bana. Non, bah ça on demande parce que mutu a un savoir faire na. Merci papa. Peut-être tant on peut coûter 50 centimes. Ça va on sort na 1 euro. Il y a même ça là ça. Papa le maman makasi. Le maman makasi. Ça même ça là ça là 50 centimes. Donc, mutu mususu a tira prix par rapport il y a savoir faire. Papa le plus sûr du musala na bien. Bien sûr. Bien sûr. Yo na ki ba congolais. Ouais, gentil. Non, le problème na biso ba congolais solidarité. Parce que solidarité na biso tolo be na moto pona. C'est parce qu'il y a un monde même dans le Congo, les Indiens batondi, les Libanais batondi, pourquoi? C'est pas parce que les Baïbi les Gabiso. Non, les Baïbi les Gabiso. C'est pas que les Baïbi peut baser dans le Gabiso. Non. La communauté congolaise déjà, et comment on a un belé au Bana diaspora. Mais qu'est-ce que ça dit? Parce qu'on a pas beaucoup dans la Mboka, na Bango, na Congo. On a pas de bon belé logo tiens. Mais tant que commis, bah couti bandeko na bango kuna, bandeko na bango ba intégrer bango na business ba osala. Mais si on peut sauver tout ça, beaucoup ça va appeler 2-3 personnes pour salir 100 000. Beaucoup pour ça quand même le bango ba osala. Mais toko ka osala na ti. Tu laisses tomber. Oui mais de ça comme ça, moi tu pensais comment on prend un service traiteur, boka na peu prix, ka lobi abengo te mama. Monde te yoka nekita na zongi ya, omoni mama kutu na biso na tata mosa biso. Ba mama église ba osala nini? Ba olamba kaka. Est-ce que maman église nenga olamba? Na mutaza professionnel les anenge ça ndenge moto. Na répéter que maman église est bolamba te. Ayebolamba na système ka ya ndako. Mais oya professeur to tchaka penza et ndenge mutaza ka ndenge moko te. Est-ce que comme bien congolais? Pourquoi cela oyebi ke na sala déjà moto contrat. Nicole pe libana bango ko za na moi déjà. Quand ni komi balemisa to oyebi ke papa ka lokola yo bo abenga ngaote. Oui ma marraine na biso marraine na biso lobi ote. Mbongo no singize délai bato moins cher par rapport à wana bazana bango bien marraine alobi bon monika kata yimo ozoka bato balamba donc marraine nyongami abi oponi ba fute mbongo wana bako fute mbongo wana te mbongo wana yaka nango ngala zolo bato musu basala musala est-ce que ça bi makama ndenge wana non ça c'est pas ça c'est pas parce qu'il y a un des autres moments ça quand ça va commerçant entrepreneuriat déjà tant aux autres papa quand ça y commerçant quoi bien sûr est-ce que commerçant ngazo sambo quand ça qui mbongo koti ko na ndako et puis vous savez ko zo yango lisusu et puis si vous savez déjà contrat mawa kaka pa ça boya aux autres comme que non des abongo azan de konanga boya aux autres ça ok les contrats za contrat je vois bo yoka na que non bo ça du début à la fin donc moi là c'est que prochainement je laisse la hier mais le rôle pesa inga janga na aussi sur le cameroun proposition basali bo ça la jour ouais teno émission bandeko na biso bazana mitema keto bazana mitema mabe ali komona moninga ko selelo sikote to zabwe papa yo za ambassade pourquoi on a dit que wana besoin ça kende kuna papa pale yon zo mon téléphone benga papa le yon mais mutamta na ba alimentaire a préférer abenga mvunzi abenga mundimu exactement so apesi yo ba fête ozi ba fête ozi ba matanga au monde yo so bonga ok ndé lobi so za en face muto liboso yo leleza yo lobi so azi matanga muto ya liboso au monde ki nakene mona ndeko na za na salle au pesa au monde ko pesi salle wana na moko muke mais lobi au ketonga ndeka yo exactement en tout cas, muto liboso ozo adversaire za yo mais c'est vrai donc le moins très important pour nous et mais quand peut changer communauté na biso parce que communauté so ke liboso te communauté so ke liboso te suite ya ba comportement là eza ba comportement mo eza ma beton ko tout s'entraider donc muto na zana nga na zana de to sangani to ke to sale eloko bien ye azalata mususu na boîte nga na zalata mususu na service traiteur na ke to se combiner na ye ya onde me mabiso liboso c'est vraiment important ezaka conseil pour tout le monde yo posa mobile yango so sango bongo yo asiba basi ba tala ngapita matama Matama na utala bado atanga mani okosa katoza kapeza matama kota matama ngabi matama ngo yango bokasi na kosa eba matama papa pisa na adresse opona donc toza na Henri Bois de Colbert na Villeneuve Saint-Georges donc les deux événements eza samedi ba matinée eza bututi toza na samedi
les anciens des Aïko, Popolipo, Adamo, Badeyo, Bango Nyonso, Yapoli, Bango Nyonso, toujours dans Zélan Mine. Donc, tout ça, donc, au moins de 12h, 13h, 23h. Donc, on doit tout à la boutou parce que c'est pas la peine. Il y a des boutou, il y a des moi. Donc, moi, bozo lia, bozo mela, bozo solo, bozo seka, musique, bozo beta, bozo continue à quatre, bozo bini, bozo ngilibanda. Dimanche, c'est la même chose. Tout ça, les anciens des quartiers latins. Bourman n'a pas de million sur la compagnie. Donc, tout ça, on appelle la mot dimanche. Oui. Non, ouais, ça m'a comme ouais. Ouais, les anciens. Les anciens, donc, ils ont que bateau, bazala est pas les cas, la batika. Maintenant, on sait l'eau, on a bon. Donc, les anciens, mais moi, c'est là qu'on va quartier latin. Ah, bah, ça va comme quartier latin. Parce que on peut pas participer. Donc, on a dit, la participation, on va et permettre que les lots va s'en sortir. Il y a bien sûr. On va profiter à la Congo. Bien sûr. Bon, c'est un amour à papa dimanche. Papa, et voilà. Tout à l'heure que Moïsa Makasi. Et voilà, tout à l'heure, on a un mobile Papa Léon a un programme il y a un programme samedi et dimanche. On a un poste à Sepela. Kendo Sepela na yo, kendo Sepela vino sa ngoyo, ko sepeleza mabete, ko sepeleza malamu, ko sepela ekimisaka mo ba AVC, ko sepela ekimisaka mo ba souci. Ce n'est pas pour rien, bah ça là week-end muta pema, week-end muta sepela, bah fête ezana ba week-end alors. Boke ndekone pas ndekona biso ya mobile et pas ya Papa Léon boke ndeko sepela donc en fait to ndeko sepela longo nga samedi na prestation sans basungi nga pena ke sepela nga dimanche. Donc to banda ko so na bandeko oyo ndenge to saka musala bomoni Papa Léon. Et là on est empêché que tout ça na sala publicité Papa Léon. Et là côté pourquoi? Parce que to za bandeko, to za biso nyo surtout bana papa moko, biso surtout za bana maman moko, maman biso comme on a Zaïre, papa biso comme on a Congo. Bon té ya bon oti. Maman biso Zaïre, papa biso Congo. Tata bo moko. Maman bo moko. Ekolo bo moko. Parti au B moko. Parti za na osu monte, parti ko mango ebele ba mi conseil ko ma ba on kiliki. Quand to za na se school to za mso na mkonza biso moko. Konza biso ya bien. Voilà. On a oye tali bandeko o bazana mo ba songi na misala ya baninga makamde to olinga te photo changer nde ngwana nyoso nazo faire partie kana mota ya mabe bandeko yo omona moto beto le solo kangande na aboye nazo ke na ko sala suki e pa ya mamete yo bi pone ke sa suki pa mamete OK na ote camerounaise moko tazana asala bien camerounaise moko tazana asala kana suki bien pourquoi ba kende ko sala pa mamete te moto akendo sa suki ne pa mamete akota mbongo na salon ya mete dia wakana yo lingite olinga ba ke pa camerounaise wana to benyango motema mabe to benyango motema mabe za malamu te moto ko kende déjà sa solo na traiteur na ye basi ba solo na bango pona musala ya saelanga musala yo tango otuna basengi combien basenga sengo belé bongo pona nina tikala yo nga l'église kuna za mama mokambiti nenga na mama mokambi l'église kuna na ko 500 ka ba certes o sa nini to kolamba na biso yani na o sero ki pese bongo pona nini mama ndeko zotala nga na ndenge ya bien n'esprit ya mabete n'esprit ya malamu tango zotala makamu na oloba tala ngoyo moko réfléchir biso surtout to lamba kamuni surtout alambaka zona nous temps oyo yambaka bapa yambaka ta 10 personnes banda ko lambela bango servir bango sukola basani omoni combien de temps ezoko na cuisine yosko eza na kati ya ndako na yo siko muto aza professionnel il faut lamba il faut que na ça ni ça les a kilikili et puis tango okolamba biloko na ndako ndenge ko servir ango na ndenge muto asa service traiteur ko servir et ko zala ndenge moko te mama eloko bobosa na kayango wana batu ya songi batu ya keto tolo baka bopo. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que le baka a besoin de monter ça nini, monter que monter à ma baba na yoka kiboye. Monter ma mabe moka gratuit ka bandeko. Kolinga kotanga ka komba baninga ka na neka ya mabe ofele kaka. Nyoso na ka masumu nyoso tu wana. Eza bien te bandeko nanga.
ndeko na ngamba to kutene wana bi mama netu ngana na salt au moins peut-être mutaza kuna te keno na salle moko boza pa kingandi mais pourquoi que na salle ndeko na yote po papa le yo aza na salle pourquoi que na salle ndeko na yote to sana papa abiso kuna za papa abiso na salle mosaïque ndeko na biso congolais mais kende na salle na ye so kuti na salle na ye place ezate wana kende kote mususu ndeko congolais alingo koti la moninga ne congolais infronté eza malamu te tozo mona ba chinois qui n'est pas mon magasin au épicier au retard l'osso. Il y a plus de durée. Va en face on est à un magasin à Bango. Il y a plus de makemba. Va là-bas. Kakaya Bango. Bazako se soutenir. Bazako ma fort. Mais biso tozolo na kaka misise ya jalousie. Nemite ma ba congolais zuwa kaka nde tondaka. Congolais zo mona ye poanina ozoye pona te kozo na oyete. Kozo na otenga na tindoro mutu mo. Mais non, mutu sa sali choix na ye. Biso ba commencer so tozumbo to linga ozungu sambongo te mbongo se côté déjà na poche wa te kendo récupérer mbongo biso moto kolamba likambo te to sala bino ka fete ngo pe bo sala pe ka to mo ndenge ko le kana ndenge mabete ndenge mabete bo sala ngo pe bo chango na YouTube to mo ndenge pe leki to mo ndenge pe botandi biloko to mo ndenge pe bo le na air nde bo kosisa na air et ozala pe kaka bien bino ba obo saka musala ya ba service traiteur te bo tika keto bo tika zo ko bebisela ka baninga na ba musala ce n'est pas bien. Nazolo ka pona ngai te nazoba pona baninga na nganyo surtout basaka musala moko nanga o to bengi service traiteur oko solara boena meta moi bana moi eta client tu na ko te récupérer mon na ye ai pa mo ba kolamba bozo mo ate ke bozo cha mtama be na katsa baninga bozo cha kal na misala ya baninga eza bien te tono ba pona traiteur nazolo ba ka pona traiteur la providence te nazolo ba pona verdo traiteur nazolo ba pona merci traiteur nazo pona bande ko na ngai o basaka musala moko na ngai muninga ko zo basi bazwe na musala bo yo wana ko cha sungu te ozo ete ozo pona nini ce n'est pas bien ya malamu te na Château Rouge wana bande ko na biso ba congolais bazai bele basana exotique soko ke wana otali na Didoville na Windsor 6 mama Jeannette azawana ateka bloko ya biso ya mboka o pousa ni muke wenza gambela eza wana ateka biloko na biso ya mboka otali mo face wana mama bienvenue azali ateka biloko na biso ya mboka o pousa ni côté mo muke mama na biso bio azali aoteka o pousa ni mama la grâce azali mais okomona yo kotika bande kone wana nyuso ntenga ba congolais otali en Argentine Naval d'Argentine kaka magasin kangami ka na monogram na koma liko kumekoki oyo kangami na monogram wana mama biso makaro za wana chez makaro Château Rouge ya na Argentine chez makaro avant okende pa ya chinois mama avant que notre maman tembele pa ya chinois est-ce que chinois li rama tembele kende na ne pas ndeko na yo kota nanu na exotique ndeko na o congolais so okoti matembele zate wana kende pa ya mvunzi soko kuti bite kuteko ezate wana ke pa ya mvunzi mais yo kolongwa déjà na ndako na mutema bi ye pa congolais na soma na ngate na koso manga pa chinois mama so beti libako koyi wana congolais tongo otaka atalika peme na bi mo choko biso ba congolais talika mo choko zairoise akolokota yo mama akolokota yo chinois kolokota yo te akoleka indien akolokota yo te akoleka ndeko na ngai bandeko beglise kaka biso me totika mitema mabe totika mutema ya keto totika mutema ya jalousie keto yango nde jalousie te bozo wanga nde bozo lango ka wana totika mutema ya keto totika mutema oyo ya jalousie ba mitema mabe na totika église epai komo nzambe na monoko nyonso yo kotuna kaka fete yango ndenge ni osi traiter na zwi mani to osi poani nango kozo na ye te kama mutache commentaire biloko no tela bato ya bitika la mama mutema mabe yo salaka na ngai te okoyeba nini ke biloko neza bitika la kaka pona zuwa kaka pona mutema mabe oyeba ndenge nini tala ngaya na ebisi bino naza na clientèle makasi et pas ba centrafricain na clientèle et pas ba camerounaise na clientèle mais bango moko tanga ke pande ko nano camerounais habité ne kenanga na pande ko na camerounais na kuti aza déjà occupé na tali na bi na ke pa ya madame la providence ndaye pananga mabeza te oke kotala kota Angola kuna la fille de ma mère matiti la angolaise mikolo mbila osaka na terre mbila ngope ya kandesh mbila ngola ti noir bopo mbila kanda penza lamba nena nezo bangisa
Ok, otala kuna kotande konanga matiti la angolaise, la fille de ma mère. Tant que tu n'habites, okende pas non, okende pas Antonio aza occupé. Kende pas la fille de ma mère, pas maman nito. Bonde kwezande bongo bande konangai. Bande koto tika mitema mabe na communauté, toza biso na biso. Mitema mabe na biso ezo sa malamu te bande konanga, ce n'est pas bien. Ya malamu te bande koto tika mitema mabe. Totika kocha bakal na misala ya baninga. Toyaki mboka poto pona kolukati. Ndeko no congolaise aza na salon de coiffure. Mais kota sala yo suki ndeko nanga. Kenda kango suki ta na kete ya nina nekena pa camerounaise mutakanga suki bien. Aleki ndeko no te poka ka oza mtema mabe ocheka ke camerounaise akanga bien koleka ndeko no congolaise. Poka ko lingi ko pesa 1 franc na yo te. Ce n'est pas bien bandeko to bongo la mitema. Église pe yango tango nyos l'église. Ata mutu soko asa ennemi na yo, ata mutu boloba na raté. Soko abike non, ngala kesala na suki na salon wana lokola yo na coiffeuse na boloba na te. Ko yebisa te ko kende te non, tika ya kende ke sa suki ne, yo ko pekse poane. L'ami de mon ennemi c'est pas mon ennemi. Soko za na ennemi na coiffeuse wana. Eza yo mutu boza na ennemi, mais camarade no za ennemi ya coiffeuse wana te. Eza batu musu balinga boza na ba ennemi en commun. Non. Beaucoup ça na ba ennemi en commun, te pourquoi? Ce n'est pas bien bandeko. Comment on na munoko? Biblia na sali peka. To bongo na ndemi tema. Nzamba lingi de bolingo. Bomoko boyoka ni ondelo ko nzamba lingi. Nzamba wasinga bisoka bolingo. Tanto kibana pika na catholique temba. Bolingo 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 bandeko. Mutazangi bolingo akomona nzambe te. Bolingo elekiye. Yoko mona nzambe te pona kitoko na yo Yoko mona nzambe te pona kokaba na yo Se motema obongisa yango Mwana na nzambe azuwa esika moyo moyo mama moyo moyo papa papi okomona nzambe te pona badime okomona nzambe te po okabaka okomona nzambe te pona lolendo okomona nzambe te pona kitoko okomona nzambe soki obongisi motema de toute façon biso ba congolais tokenda église pona koluka te oto mona nzambe tokenda église pona bitumba famille tokenda église parce que baso bundisa biso tokenda église parce que mabala na biso makambo ba congolais tokenda osambela yango wana congolais aza rare na moko pasteur po asambela pona bokonza likolo pasi ndeka ko luka nzamba salisa biso nzamba sunga nzamba pesa bo ya mwana ti intérêt to lingela nzamba est-ce que to na église pona bonga sabukanza likolo ya mwana moeto ya omiteme zo bonga te tellement muto ayebina te pourquoi que na lo sambo kaya sambela te mama lo sambo ande ko bongisa motema la vie éternelle on de lo sambo pona lelo to suki wana to suki li wana Otala katanzela ndengeza. To sukela ta awa ona lobile le koki bandeko. To bandolo baloba kaka. To baloba kaka muke kaka tito bando changer. To bongo la mitema to tiko cha bakali na misala ya baninga. Ya malamu te ce n'est pas bon. Muninga wasa musala na etika sa musala na ye ko chele bakali te. To yaki poto poto yaki ko luka vi. To yaki ko luka vi te na poto zonga kisasa. So yebi ko yaki no ko luka vi te zonga kisasa. Toyeki na poto toyeko luka vi poto za la bien. L'union fait la force. Nous tongi l'union fait la force te pour année. Toyeki ko luka vi poto za la bien. Alors ko tshela baninga ba qualité sunga pe toza na bomoko afin que nous soit bloqué pas ivoirien qui n'a pas de congolais soko za na ngote kene ko te to boy pe ko kendo somba et pas ya papa ya te. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant qu'il n'est pas ya papa ya tala non ne pas ndeko na sala ka musala moko na papa ya. Ce qui pas ndeko na yo ezate c'est mon qui pas papa. Que Dieu vous bénisse dans le baratou que mission nga eza pona obebi sate mais pona ko bongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nubeshanel bana betu bons. Bye bye.